Voilà, merci beaucoup. Le devoir nous appelle. Je suis Barézi Baza, monsieur le journaliste. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Chers amis internautes, les abonnés de Donja TV, Donja Télévision, donc nous sommes là. Moi, vite fait, hein, pour HB Manda, il faut toujours toza exemple télévision, il y a un peu toza. Mais par rapport à l'information photo solo là, parce que moi, transfert, ça rappelle-moi bien. Maintenant, ma BTC entre la famille. Merci beaucoup à toi, Grand T, Trésor de Bandal, à la régie finale et à la prise de vue. Merci à vous tous. Donc, aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale par rapport à la relation de notre sœur Wabengaï depuis Paris. Les cadets, on a un problème de déranger à ma casse. On a un information. Mais on a pu aider ceux qui ont problème quelconque. Moi, si avant de présenter l'invité, parce que tout ça, moi, si j'ai un débat pour que mon réponse à parce que le problème est tellement on a besoin pour que tu discuter ensemble. Ça un peu point de vue par rapport à l'isolo, na plateau. Moi, si na bombi combo. Tantine X a benginga non voilà Natala Rayo j'aime ton travail t'as le problème comme nga boye c'est quoi le problème ils a histoire moko ya bolingo azaki ko vivre na mobile na ka ndenge zala que copain copine copinage et au sala que ndeko moi ça le bi non Congo na biso makambo pende zo pesa bien te mobile ya bima libanda agenda sa nini aluka pour que a aider pe moi pour que lobi babala na soit ta ya ubala moi sinaye Bafananda pour couple ezala heureux. Ndeko na biso moi si azape na famille moko boye o ba mona na moi quelque chose abundi de son mieux a luki mbongo moi $4000 apesi mobali ndenge mobali tout alingaka moi si na ndenge moi si tout alingaka pe mobali na ye abi non mon bébé pona si na bolingo ndena lingaka yo na besoin ngana yo to fana ndako moko to bota bana ensemble zo $4000 oyo Lukanzela au passe la tête Turquie au côté Grèce poto biso à moi Schengen et ça moi mon boulot après si pe ndeko mobile azupelar nzambe pas swingi bou nzela mai pe papa bou à côté pe Paris Koko ma Paris yango yo yebi mutapesi yo mbongo mutu aider yo pour que comme à Paris on eza mwasi na yo oyo tiki na ki mais ba réalité ngo c'est pas ça na poto ngana onte na koma ndeto yo kaka et ça la rare mobile sera longue qui n'a commis poto il faut azwa moi si moko ya kuna pour que azwa mukanda soit abota na ye pour qu'apese mukanda moi so déjà ça peut-être résidente donc afin na déjà kuna na mboka wana pour azwa mukanda facile soit fois bota na moi soit fois balaye est-ce que exactement ils alaka forcément bongo si comme muto azana kinawa o apesa kimbongo pour passer aux arapes yo bota ki pona intérêt mo ya mukanda ye pa yo atimbeli abi ah oza mukanda balanga pe to sa makambo nyonso akangi yo pe na minute histoire na biso za mwa bongo ndeko moi sa benginga azo se plaindre mobali depa kenda poto abala mwasi mususu ezaki na onso pona mikanda te me komande bolingo ya mwasi na mobali abengi mobali ne kandenge za ba solo na mobali akoma kuna ayambi mwasi na téléphone. Oh, mais comment c'est possible que tu mobile na ngai na yamba mwasi mususu mwasi na parle ngande mwasi na yo penani. Na minute na lo bandeko na biso mwasi azaki na ngaliema. Na rectifier moi mukie azaki na ngaliema et puis crise to tension et sala qui est abengi mobile yambi mwasi mususu pe mwasi ngo se présenter le bike ngai nde mwasi na ye. Et sala qui est moi chimie à côté de l'hôpital et Dieu est bon. Abimi na minute to loba azali banda et na kobima na ye wana na hôpital aleki mo bata moko boye pe a surmonter ba pas situé leki aye ko kutana na ex na ye o bande ko vivre ne kala avant zo mobali oyo atindaki na poto ex na ye pa bande ko luka bondela ye pour que bazonga na et tout tellement déjà zaki na choc ayini mibali alobi non les hommes je veux plus tala oyo kutu boye tala kutu boye mais sinon ex nae à faire convaincre kaka non bébé moi je t'aime nga nazal roi mibali nyonso te ngai na ko honorer yo nazana besoin na bala yo na choc wana amitali par le bic naza etulate
peut-être pour ayo qui s'appelle mon bal wana pe passe pour sango kotambola pour to lingana ba famille pe baye banara ba roye ba ke abalaki andimi pe libala ya ex na ye wana. Au moment où bazo préparer libala donc ba comme kana 2 semaines ya préparatif à libala. Mobali na ye o ya poto o ya pesa $4000 azo benga pour kaloba azo yakin pour ayorbala mwasi na ye. Moi c'est comme une équation. Abala nani. Mobali va faire comprendre la réalité. Voilà mobali à poto. Que voilà. Nazwa ki mwasi wana tala boye boye pona zo mukanda rapide yo ebi poto za pasi poto za mboka mwasi poto boye yango na mona kikaka soki na accepta kité yo pe onga kozala heureuse te. Raison pour laquelle pona prouver gratitude na prouver bolingo nga na zaki nango na divorcer na mwasi wana na zongi pona ya robala yo. Au moment où il y a déjà un engagement, il y a mobile mususu. Na minute moi suana. Asala nini? Aboya Kishasa. Azongela ya poto pona poto. To abalara oya kin, oya ramassa qui pe na passe era bimaki hôpital. Donc bon ça a branché tout à l'heure to débattre. Na ba invité nanga. Il y a un de sujets. Donc merci beaucoup na batutu bota la biso bobo que la biso ba commentaire et au sala bien. Je profite pour dire un grand merci à Yannick Chamba, Chamba Yaba Godson, Yannick Chamba, et Willy Jama, Claude Willy Jama, Boni Bassangwa Malik Arafat, les Mamabidi. Je vous salue. Tout à l'heure, on a habité Montréal, sur Rosa d'accord, on a invité dans un plateau, tout solo la penza, et ça la pena bien, tout partager ma idée, parce que on a penza na habité, pour n'a ina bominan, pour rappeler dans loba, moi je suis un assassin, mais na bominan, banderonon tout sur un bango. Nabino Bandio les aiglons sur Donja TV par semaine 3 fois vendredi, samedi, dimanche. Votre série les aiglons. En tout cas restez branchés sur Donja TV. votre chaîne danger 3 fois par semaine sur Donja TV. Oui, je vous le grave. Restez toujours branchés sur Donja TV. Série Les Aiglons. Bonjour d'ensemble. Hein? Voilà, merci beaucoup Nandeng pour accepter notre invitation. Boyo qui histoire na no sango na notre émission nanga. Na ebité histoire est tellement passé, est tellement monene que ngamo na ko digérer en côté. Raison pour laquelle na invité Kibino pour que to me camper ko solo là sur Yango. Na banana gauche, na banana na bandina gauche. Bonjour mon frère. Bonjour papa. Voilà, Oro s'est présenté et puis Bato Baotala Obaïba. Ok, Ngai Rémi Mondeli, artiste et comédien. Ok, artiste et comédien. Rapidement, Oyoki ide Oyoki li solo, et tant que Mobali. Biso Mibali, bah on m'a critiqué biso na ndenge belé, Mibali boye ben gras. Zalana on a place à Noko, on a bapé sur 4000 ozo kemba na yo, ok poto, Obali na yo. J'espère qu'il y a déjà une histoire en haut. Il y a une histoire, mais nous quoi zamabe. Nous quoi zamabe. On a peine ngane na lobi on peine nous quoi zamabe. On a no quoi. Oh ya poto to yakin. Poto azamabe. Pour moi de toi raboé, ming biso mi ba to bi marato amabe to mala caché mo boé. Mais ce que nous quand moi na ba to kanisi na $4000 à PCO $4000 yo ke poto. Oyo zungi seli à partir tant okendaki poto kuna. Tous à la batou non. On a ngai noko ana zamabe. On a ngabala mobile wa kin. Abala wa kin. Voilà na gardo non wana. Qui déjà proposition na eto avis na ya lobi noko zamabe. Na est-ce qu'on a droit pour tout ça mo équilibre donc ne moro. Bonjour mon frère. Ouais, bonjour ndeko na ngai. Ouais, on s'est présenté batutu baotala yo. Ngai Dimer Mavoka, artiste et comédien. Ah, c'est un azap na entouré na ba comédien ibelé donc idée to histoire yo ki yango. Toi, tu pourrais dire quoi par rapport à l'histoire? Non, c'est vraiment choquant. Hein? Et ça passe, et ça ne peut pas dans mon thème. Au moins, tant que tu l'as bassi, tu auras tant vraiment
fille batali que 8 ans dérangé. Tant à zuper temps ya ko peso mutema à vivre na yo, c'est pas facile. Puis à comme tina niveau bimsa mbongo na ye a pesa yo. Pour se débrouiller pour la vie, pour bien nous beaucoup on a pour soi bien. En tout cas, nous ko soko pendant talanga, wa faux esprit. Oui, on partage nos même avis. Mais oui, au moni ne toza boina ko sortir. Ya au moni quelque part, moi je me suis bazan ba moyen. Mais pour lingo pour aider comme passe. Mais mobile ça les bonne foi yo na zongi support yo bala mosna. Oh, dia bonne foi hein. Côté ni na Bible comment que ça ma bé après bon zongo sali bola muzamba oli misana. Quelle réalité coutena? Voilà. Donc voilà, merci beaucoup à Katio. Maintenant continuez bongo Mbote maman on s'est présenté à Jeunesse Lushiku. Bonjour, c'est Jeunesse Lushiku, artiste et comédienne. Voilà. Bon, nakati dimère par rapport à Yannick. Mobile a expliqué a expliqué que réalité coûte na poto et ça réalité kinte. Poto ba pesa kande moi c'est avantage. Oui. Poto et ça moi si. Si qu'on a mini ça na zakina short $4,000 au pesa que oui c'est bon. Si ko yanga sukandeni. Anga les soni. Anga zo mbongo ndeni. Donc moi si ndemu taza na ba avantage na poto. Est-ce que batutu ba kena poto po ba bonga na vie fallait ka roleka par moi si. Oh, mais na minute wana zakina chouate. Ça fait la batu ba kena poto pe ba. Ba rezi ba zalekade, azakina chouate. Soit au souffrir aux élarati avec tata ba 10 ans 15 ans no comme na âge ni. Ou bien moment OK fille wana na poto boy na yé. Ya profiter moment rapide. Est-ce que vous comprenez modalité? Vous comprenez vous na place na yé. Vous mbali. Atiki petite mombre na kin alobi que non yo balo parfois mon na batasa na 25 ans. Si ko OK poto kuna beta ba 15 ans, muto yo comme na 40 ans. Et c'est ça na sens. Il y a mal à bien nzela mukuse mais na zongeli yo par reconnaissance à $4,000 na zongeli na yo balo mabe asali na poto na boye anga zongi. Voilà na 6 minutes na wana. Voilà na kale bino na wana na yeso koto na gauche. Voilà bino mo boyo kapenda point de vue ya mutu moko na moko. Donc bonjour ma chérie. Bonjour. Voilà c'est présenté batutu baotala yo. Bon nga comme na Renate Ndaya, artiste comédienne. Voilà. Maman Renate Ndaya, na habite yo so partager quand même avec jeunesse to yo ozala contre jeunesse. Abi na ngeza boya. Mobali wana, kanende unanga dimera choloba. To ebite soki la fille ya poto mutu aboyiye. Pona nga eza ndeko mwasi, na ebiki otala biso place oza. Bala na yo ex na yo. Bo bala na bino mibale. Ya. Ta mususu ye garçon wana uti poto aye kolanda yo. Wa zola no popo zongana. Ta musoza na ye azaki ne pomo boye. Pour vina ebima na nzela na yo comment on passe ya bala na ex na yo circonstance nyo sofo kubisa nzambe omoni le mec azama bete nga kuna moni faut pese ku merci barezi na lobi omoni moi mobala na aza reconnaissant aza vrai reconnaissant ba lobi moi ba réalité mikili biso tutu ebi yo lobi okena mikite nga pe okena mikili te to yebi soko ke mikili il faut comment na ba niveau mo be faut luka mukanda faut ko ta ba foyer faut mais mobala suis $4,000 kwa kangu akomi kuna ba réalité faut luka moi faut na zo mukanda votre soit ke kuna vanya asala nini sam na $4,000 na po bosa tokena nubu yo lobi bongo siko soki yena mwasi wana oyo azwaki po azwa mukanda esimbaki bia bavandaki siko suite azaki pa azongela pe mwasi ne pa yakinte po bala okomona azaki déjà na idée na qu'est-ce qui prouve que ex ana azongeli ye wana aza malamu qu'est-ce qui prouve yo comme fibre moi loba qu'est-ce qui prouve que babo ya na hotel ma Montréal pona tamba na micro na bien mais otala na moni na kosote e omo pesa ngamsu na kanda yesa elo nini elaxi ke no fiwana na jona babweni moi maintenant nana pour yote ko cha ku total nani ata parole te yesa nga jo asali le nécessaire oui moi ça peut sier là jo a commis ti na poto mambo ya kuta na boyebite normalement azui moi sikuna bavani nenda kumoko jo aye moko motema ne eteye ke non moi suis asalela yanga boyeboye za boye nazui nazongi place nyoso pont izalaka même yo poko ma journaliste boye pomo izalaki ozomona exacte que non nga vraiment pas nga naza pena na vie contraire ya bango nyoso tu hein pour excuser nga naza pena plus le quoi na s'abstenir na bakana bango ça dit je suis ni pour la femme ni pour l'homme na s'expliquer comment je suis l'église au milieu du village mobali moi c'est aidé hein pour te déplorer en c'est dit pour un temps moi c'est l'accès bolingo a aidé à pied à Kei
mobali akomi kuna vi ba réalité esali ke o amonaki mais par après azongi nga so naza na place nini moi ça suis mobali parce que eloko moto obeta te tota oya bango moi ça suis mutu moko ex na ye ex wana aye oui erozoye ex na ye wana ye na moment nini auti hôpital voilà na mobilité c'est-à-dire que ex wana aye na moment moko difficile ya vie na ye moment ex aye ngai pour la fille otala ngana oyebisi boye mobali wana akendaka déjà koke place akeina mwasi na ye wana ya poto aboya ye ou pas yako ndeko moko alobi awa soki baboyanaki te seke balinga bakontinue kozala yango nazoloba ye mwasi naza ndeko baboyani aexplike non aexplike c'est-à-dire voilà esike bolingo quelque part aye par mawa nga na obenga ngo azongeli ye pa mpo na nga na biso ndeko mwasi baza bolingo eza te na mobali no akala wana pourquoi aye par mawa or bolingo par mawa eyalaka te ça veut dire que araisonne kaki mwasi na nga mwasi elanga bolamu ndazo ndeko na nga wana eza mawa tolinga na mawa te voilà non s'il vous plaît toyokana voilà c'est chaud ça m'a fait mal ne ya fifi alobi ke aye par mawa aye par mawa te mawa ni mobali na salango aza reconnaissant pa ya mwasi na ye ninango elakisi ke soki ye mobali wana ayoki sonke dans 2 semaines ex na yo otikala Kinshasa azobala ayoki po telefone ezali partout mutu moko abenge ke mwasi notika moni lubakisa ye wana mobali na mo ya kala zongi babala na calamité dans 2 semaines yango ya rapide pour nuire vie à mwana basi c'est ça nuire vie à mwana basi qu'est-ce qui prouve nzama kitana nzambala na été lobi ma présidence na nga Fani Masulu akitana nzambala te alekaka à travers mutu ndenge garçon ndenge kende na poto oyebi ba réalité écouter na poto te oyebi te oroko condamner mutu te tant que yo vivre na ye kuna te oyebi ba moi mais aboy moi le monsieur là o uti poto azongikini na tema na pont René Tsautolo basiko hein soka yo ki soit disant ki kuna ke non Lushiku kuna na kini azobala bon ya bimo comme na moment oyo na qu'est-ce qu'on a bomilé makambo bien non ma sœur ozotala nga siko conseil gratuit na pesi yote que Dimer Mavoka artiste na préféré ozongela été komeka kututé parce que ngotia vie na mo mais na bi dans dash mo ba rapper reculer pour mieux sauter peut-être pas ozongela ne peut-être pour pas construire pourquoi bien boke kana point négatif abosani nini po ya obala ye atika na 2 semaines abosani nini ex nana tamboli makasi yango elo ngana olobelo nini ngakuna te ya kozongela ye moi je dis ceci na bolingo na ba manifester ka mu mobala kitala tokosana te ba réalité poto biso to na ba poto ba vie na biso neti na mo Christian Lukoki na poto abisinga atamoli ba paye bili ba réalité ba to lobaka ke poto te ko s'accrocher ka ke il faut mwasi ndeka pour aider yo to za ba ndeko to ba mi ba ko yisa biso ba tutu ba na poto se ba gagner to ba zwa mikana kaka na sima basi non mais akena $4,000 ka pamba ya fifi yo faut comprendre akena $4,000 la pamba $4,000 pardon tellement biso non to koma kunate to ala ba massa bandeko bani yesanga sona na bwaki bena ngunda esimbi te nasani s'accrocher na mutu nasani c'est bon abi bien soki abwaki ngunda esimbi te il faut ça nini s'accrocher na mutu siko tanga moneka s'accrocher na batu ye mobali anazanga ta relation mona asa na relation te so komi na niveau moni siko niveau de tout moni niveau siko mobala alobi boy ye mobali wana tant mwasi apese $4,000 ayebete ke amuke na niveau ya poto azalaki na ide na sima dikoshi na ye wana adana ma ide na ye mususu ngana loba msusu boloba ke mwasi apesa kaka oyebi ke msusu pe mobali pa barse mwa muke bokende msusu omeka $4,000 na yango asali ba dépense comme non les parents mes anini ouais voilà toyokana s'il vous plaît je vois que Montréal motozawa donc non les parents mes anini bosa ela sentiment mais bozo ede ndeko na bino te soko zo ede ndeko na yo okotinda epa mwana mobali wana te au moins que abala oyo bakutani na kin awa babala wana pasana na baba mais M ma be asala ka eza mabe ote garçon poto asali mais oui toi hier na mabe za rééquilibré na Kinshasa parfois nga asali likambo wana jamais parce que kin biso ekipaka te okende partout kope sa nini et sima mais na poto kuna obligation eza nini ndeko na mwasi
bala mobalo aye auti poto anyokwani oyebi banzela ekite po azonga na jeunesse koza mwasi to voilà famille na biso Série Nabino Bandio Les Aiglons Sur Donja TV. Par semaine 3 fois. Vendredi, samedi, dimanche. Votre série Les Aiglons. En tout cas, restez branchés sur Donja TV. Votre chaîne Danger 3 fois par semaine. sur Donja TV. Oui, je vous l'offre grave. Restez toujours branchés sur Donja TV. Série Les Aiglons. barezi toza biso tona ba famille to loba mamu tam supo ba tie mutu mususu to tia azande ko na biso ngana loba ga au départ na ni pour le fille là na garçon na nga au milieu ça veut dire quoi fille azaki non oza penser na lobi boye na pour la fille na biboye fille wana ba to ba tremplin za na vie peut-être garçon fille azaki tremplin pour na garçon pas comme peu poto c'est ça bango bende bana tika na kin ana ex na ye wana o ba kutani na ye basa foye na bango basa vi na bango toza eza bandeko na biso soka eza ndeko na biso tolongola nanu ke fimo boye eza ndeko na biso biso fi wa kini to tia skoki andeko no netinga na abuiko ndeko na mwa sabi kazwa 4000 apia noko mo boye na azongi non tote azongi bolingo bakabala ngote barezi bolingo po to neti na kana za ka ba ovanda pour le tindo ba kiba ozwa ba temps ensemble mutema bakabula ngote wa mwa so yebiango comment tu peux me dire que mubalona par koluka mukanda il fallait qu'avant moi simo boye dis-moi un peu ça le problème voilà toyo kanam ouais toyo kanam mais ce que namoni toke beaucoup plus ndeko na biso moi sa kino na ex na yetu mais ce que toyo ba que ndeko na biso pozo pe mukanda atiki pe moi sikuna par là il pas so bima pe ingrate po atika moi so na poto waya boy ce que toyo ba cause pe il pas pese pe mukanda il pas aider o ya $4000 il pas aider pour la mona oh ya poto pas tala makasi azama sa mundele taxi onde unanga mwasi babala ne mu ex na ba kutani awa mon ex ne ba yeba ni be batana toza na mboka la biso aye biso ki mu ex na ko kosa ya ko zola facilité ko contrôler makamu tuye moko awa si place ke ya poto aye bi makama poto ndenge le karate makama zo le kakuna ya yebi angote ya bala ndeko na yo ya mobile obozani awa so dana bolingo te pa na ye alinga ki jamais ede pe ko manipoke ya baluka mariage na bia papa yo ndongo zawana yo comme l'esprit obebisa ba jeune fille batoni yo ka jo sali bone ne konanga kin au lieu $4000 no ke no poto soit disons que ça va faire okomi kuna oya edo so apesi yo mukanda otiki ye lisusu ozongi kuna tala so inde kona ngaya papa ngana beto mabe na biso vérité non jama ma obeta te barezi bango ba yoki solo la fille oyebi mutu azana raison na justice tani oye na di solo siko oyo ana bozo condamner bino boyoki version na te boyoki amote parce que babota pe bana ça pe na mwana moko kuna siko bana pe barezi omoni ngai jeunesse et là on a oloba ke jeunesse a mabe azo ide fi wana te pour moni mwana mobali wana na poto kuna tiki mwasi na bana na mwana parce que garçon wana ayena Kishasa apo abala mwasi wa kala et puis ayena mama una ebite soka yoki ke mwasi azo bala pona ngala ko bana no ya liboso ngo bake ayoki yango ayeki bwa bebisa foyer azo ka pona reconnaissance jeunesse salango na miti wana zwana kimotema nanu sala kwa za yo jeunesse zela nanu omoni fi wana na zwelo kwa ndeko nanga sikola mwe mobali moko ya lokuta yepo abebisa susu nzela na ye ngazo molenge ngana totika nanu voilà na lobi boya batika papa biso zonga no poto kepa na famille na yo na mwasi na mwana boboko mais kuna yepe a déjà divorcé divorcé bon problème ezate na poto kombesa na bino bongo bokabola kabo na yo zo mwana na yo lelo kepa maloba e papa pabo fana bino tika nde olabisa fille congolaise apana na apana ex na ye tika ko déranger vie na ye a motema mabe maloba na yo s'il vous plaît barezi maloba na yo epesinga idée moyo ana mwasi na puta tiki no bon supposons que ndeko na biso wa mwasi no ça va baboyani ndeko wa mwasi ça andimi babalani baki
yibisanga mwasi aza poto wana ntango omona oyo akini na ye kasi mamutu odeplore yango ke problème nini ekoma oyo akini aye poto no oyo poto wana nde bakabwaneli yo divorce aya kokoma komenase mwasi ya bato aye ndeko na ngai akobotola mpe mobali lete eza problème te bolingo ya mokema babike poto mboka mwasi fi wana yo deja fana mpe na poto ayebi poto koleka oyo akini baresi mpe fo oyeba donc problème eza moko eza nini omoni bandeko nanga poto oyo abasi balimbisanga sur 100% ya baza na bona éducation mais sur 100% eza difficile msu o ba raisonnera bien o baza na éducation balimbisanga o bakolimbisanga o mpe bakomona ngo soki ndenge nini bakena ndenge ozomona agrandir siko idée na yo o bazangi éducation sur base de quoi o bazangi éducation yango wana ezozangisa bango mabala yo ozomona bafemme sel baatro na kini tala mema zwa mwasi yake bafemme sel baatro na poto zwa mwasi ya kini mlongoleka akoma na poto lelo au moins 50 mibali parce que ça combien de basi au bar na poto au moins 50 mibali bazwa ko tistikele mbongo bakado kwani bazwa ekaka uzomona kasende ngo pe mobali bango basi na ba mitu ya bienté même je te dis eloko lobi eza ndenge moko pe mobali akini nebe toloba mobali akini pe so ake poto basi ba olingi le problème ezani entre nous c'est-à-dire bato ya poto eteke mitu eza bien te comment c'est-à-dire l'éducation ba koli nango to na même culture te moi nous obotama na mikili culture na bango ba plus oriental c'est-à-dire que culture na bango e boma bango te culture bango ba kuti kuna biso to na Congo ende mo na biso te mais il faut koyeba que toza congolais toza africain mobali otika la mobali oyebi ba réalité mobali na kuma est-ce que biga yo awa so na beti yo mbata to songelo moko awa ngana elo ba divorce la 3 na tamsuke ba sa poto mobali kina ke poto okuti biso basi biso akini to wana biso bo mesana ba soumission mo boy o ça par rapport ya ya culture mais to bosa na ngoti na ba pays wana état de droit za makasi moi nazo botama ayebi droit na ye c'est-à-dire tango na gifler copine na ngamo mbata ana droit tamsa okangisanga yo okomona ngo mabe mais ba resi eza mabete eza ni voilà ya bipe lobi c'est bon mais bandeko nanga poto eza teke na lobi na yo kana idée nanga moni parité oyo ekoma msu ya poto so beti mbato se elekela siko bango na ndenga loshi wa pena na batu oyo balobaka na sala gag mo beto sala na jeunesse na fifi to sali ndengo mona mwasa poto zo telemela mobile to zo ba commentaire ya bandeko na so mibal baloba mon frère to souffrir na poto makasi yoko mona mibal ba ko kima po nini mwasa mona kaka ye abika abiso to za na makambo mibali pe ya poto la majorité ba nga pe o sala te bazela ka mbongo abana basi ba komine na ba rigueur makasi boyo kila bandeko na biso ya mibali amo mona kaka ye o za na poto na mi français c'est ça ko moi mobile yo ye na biso za ndeko na biso pamba volonté no vraiment ye pona mwana mwasi balai soki mwasi pe na ndenga excuse soki bana basi ya poto bakomi na rigueur vers mibali banani bakomi si bona rigueur mwetera ba mibali barezi omona wote eza genre ya mibali ya marque oyo ya tipo atala ngo aventure oyo eza ba genre mibali oyo nemba bebi disco bana basi watumitu barezi omoni ngai pona loba omoni na loba bina bike débat isu na loba bina isu mingi te voilà elo na ina loba oui elo na ina loba boy compromis elo na ina loba tokomi na suka ya débat na biso tokomi na suka te mais tozana pona ngai ide na to cité pona ngai na loba ki ndeko na ngai mwasi na linga ko mingi pe na lingi yo mingi omoi mobala poto wana ko mekate bala mobali na oya kino oya kala ubo bandaki na yebo ebani ba caractère oya poto caractère aye nango pa na yo oyebi te pona ngai kata ya papa ngam na zolo ba il faut kabwana na ye il faut kabwana na ye pona ngai faut kabwana na ye merci beaucoup voilà yo pe idée na yo moi ya suka we na suka eza boyaya poto edende mwasi wa c'est ça qui passe te olingo oyebisa biso jamais makamu na auto débattre parce que ça les passe bon et ça n'est pas pour na minute comme une équation ay baté abala nani ay bata pona nani yaya so pe muteme beta ki pona ex na ote mais lelo bengi boza so ensemble te boko ma dans 2 semaines ya mariage te parce que mutema no beta ki pa nae alo ba boye banga mobala dara alo mana mwasi na okala parce que yebi ba po faire na ye fo banga makasi yaya
ti bokomela niveau bozonga na ex na yo c'est qu'il y a l'amour kobala na bino na mobali na yo kokakeli moto ya poto te babandeo na biso ya poto olinga bango mingi ye pasi asala vie na ye atrasa chemin na ye kuna na poto ana bana mwana toyebi te so mwasi wana na zemi to upa kobala na mobali na yo ya Congo ex na yo aide yo ya poto azonga na ya poto so moni ke boboya na mwasi na poto ya solo baboya na mwasi na solo ndenge ya lobi wana soda poso bala fi congolaise ka ala mboka na yo luka no mususu bala e bozonga na bino tika ndeko na hota la $4000 wana ese lo côté zwa lezi azaki pont e pa na ye azaki mututu azaka pont mututu elongo akozwa vie na nga na sima na yo yo za pont na nga na leke na nzela ka pona zwa renata ya afuta ka mo récompense wana afuta na ye te mobali wana azana ba intérêt banda kale pa la fille pona nga azana intérêt mo makasi pa mo mwasi wana alanda ke pona mbongo pona yebiki la fille aza la fille asaki pona bolingo kasi toboyita yeda kende onanga mwasi soit $4000 neto bayibaki ona sac na moto ya oleka na moto muyiba ye pia ayibisaki na weke omeoleli $4000 bosana bala mobali na yo saka te mwa yende kona biso mwasi aka na bolinga mobalo akini ape na bolinga mobala poto posoke sali équation c'est que asana mbara de choc c'est que na minute nga ko loba boy oza mukolo omoni biso nde to débattre kolanda biso oyeba pe ba vie na biso parce que yo moko zo décision finale eza pas na yo voilà potento ba pe ko zo pe mobala kini ba réalité pe ezala na okasa te okeka na merveille bolinga na ba réalité belé ko zo pe mobala potento na ba réalité est-ce que tu as na vie boy so c'est mutu mo bolamu il faut s'attendre faut chaka na mutu ne ke na sele molamu fa zo msela ngango bolamu za to zo ni fote pas attendre na ngote atika na makambo ya mobali wana attendre na makambo ngote mais mobali kutu asalo pe surprise aye on a oloba kasaye po mo mwasa za su pona yo abala nani pona nga les yeux za pana yo pona oyo lingi po bo mi bale olingi bango na yo sikola beso yo ponela yo na ponela linga ujwana poto aye auti ya futi ya poto linga merci beaucoup R10 ouais na part yo pour clore Papa. Bonjour papa. Bonjour. On a besoin de la fille qui est entrée ici. La fille. Oui? Oui, la fille. La fille? Oui, la fille. Quelle fille? Renate. Renate. Renate Zakao? Oui. Bonjour la maman, Renate Zakao? À côté, ici. Attends, ma bête, oh mon Dieu. Bonjour Lukana. Nazol Kabebi. Hein? Nazol Kabebi. Yoremi? Oui, ça va. Yoremi? Oui, ça va. Rémi et Rémi yo. Oui. Bengi na ye baby na ye. Baby na mama na yo. Popo na ye. Nana baby na yo. Oui, elle dit ça. Hein? Oui. Ouais. Na clore nde nanga pena ya suka final na bi ma sœur na bi ba surprise nyonso na vie ezalaka ya bien te eza na bato misusu balasala surprise babi na apeso cadeau moko eza mama na surprise ntango amoni yango kaka boye mama akangi motema akanga mpe akufi libela atiki mokili nayebisi yo boye eza prudente type wana aza nayebi te soki nakobenge nani mais za prudent bajaka bato boye moni boye nga nakoloba so nazalaki nzambe nanga maka modele ya mobali wana pa jeunesse lokola ye aza pour jo wana nelongo mpena grand te na tie mpena donc ye aye siko mpa na yo akomi mpena pa tala nzambe voilà donc mpo na yo abala mobali na ye mais oui atika type en tout cas ce monsieur na s'adresse na pa type wana papa outaka nakomi so siko na genre ya bato ya poto so bautaka poto mpo nuire babwebisaka bolingo bato akini awa osali baaventure na wapo ozongi keba
oza moninga nanga congolais mais na kebisi yo sikoyo po kanda mafuta se matinga so eno pa banga na beto pena makofa osangana te. Voilà, merci. Voilà, Genèse, tozo que déjà na suka rapidement. Ngai po nanga madame zombala poto pona nini na oloba sika oakini parce que wana bolekine kobimisa $4000 kopesa mutu c'est que bolingo quelque part bolingo eza makasi donc yoka eza problème à dépense te oyebi eloko nini zela oyeba yo ozolpesa biso kaka avi na yo avi ya mobali toyebi te réalité nini esali que akende kuna abala abota mwana na moko toyebi te réalité yo comprendre ça lokola mwana no asumbeli yo na bilamba okobwaka ye te okobwaka ye te olokota ye kaka siko na minute ovi que bapesi déjà mbongo ya badot baversaki déjà siko mobali wana poto aza obligé azongisa soki aza papa soki oza capable ezongisela ye mbongo yoka barezi so mwa mwasana azalaki na bolingo te nga bengo te po apeso nini ana anga zoka décision na tiki ya poto na tikali ya kini soki akomi na équation c'est que aza toujours na bolingo ya mbane ya kala na telemi na point que ya lobi que toyeka point de vue ya mwasi ya mbali toyebi te mais c'est so ozotala biso ça a droit de réponse ça a droit de réponse bien yo peut faire ça ni na yo afini pas barezi comme ça tozonga en émission oui tozonga en émission tout le bien normalement tout à fait olobi point moins ça bien ngana loba ko dès le début na ni pour ni contre non oza pour moi si pour l'instant c'est loba ni pour ni contre na oboya nga moni na lobe loko mona fandika na stika moko tremplin ezalaka moni bolingo na au départ 4000 après c'est bolobi mamo 4000 parce que c'était par amour mais amour en on a l'erreur l'erreur peut être choix l'erreur est un choix on le dit tant que lingana ka tu banati vous comprenez choix zanini soko poni oyeba été que lobi ngo comme mabe tant comme mabe ngo comme erreur non voilà asala ki choix na ye au départ mobala ngo ki asali o asali nga conseil na ko personne ne ko mwasi bolingo mutemiza yo vie est comme le dilemme c'est-à-dire puisque pesi biso pesi barisé alors bon c'est que dilemme moi za na mutema non c'est-à-dire na débat wana penchant na oza quelque part mais pour moi étant humain na tala Nathalie mobali wana poto atiki mwasi kuna c'est-à-dire que ye ana na réclamation mo kuna te bakabwani te parce que bana bazali ndeko na mwasi mobali ya poto azana mwana po ndenga ya kobalo bo ese a memo poto et le problème et comme alobi ndeko na o perdre vie na mobali wa kin azio na moment moko ya difficulté bien que balinga par mawate mais mobali wa kin azio na moment zena passe on comprend comme balinga par mawate mutu wana poto zongelo par mawa azongi par mawa parce que tali a raisonné on sali et là sali ba raisonner sali à comprendre réalité moi ça poto azonyo ko la ya bi c'est le comment bengaka omoni dette morale azongi na dette morale ovandi on dette morale mona mutu bina sali quelque part na refuta azongi le par amour c'est dette morale ndeko nanga moi si s'il te plaît so mingi non parce que azaki na choix te de toutes les façons na conclure boy mobali wana c'est un escroc ya bolingo na opeso boy de toutes les façons so zongele lisusu lobi nango obenga barisi ka muta boko voilà bien en tout cas au milieu du village non au milieu té na biso aventure mo boy la fiango to so boy na kalate aller na France to so ana na téléphone arrive sanga yoka est en tout cas Choco et ça bien ndesi na minute fie yango za na bana 4 est-ce que ça bien soko na minute mais je te dis est-ce que ça bien soko na minute yo otikala na parler ngala kendaka cop bano non bano bazo nani ba kase ngai ba bulo bani ba na si mezwa mutu mo ofuta est-ce que ko futa ba 300 400 ba nunu cher ngai kutu nunu te mais nunu 16 donc mobali mais na komi donc si on Joanna Messinga na pesa mobali wana raison donc papa en tout cas non ana raison te papa en tout cas ndenge te papa ndenge nzambe Saint-Esprit et kitila mutu na yo raisonner que moi sinon avanda na kin pour venir bon éviter na ko côté ba jeune prière pour ka bozonga mutema moi ça continuer babu yana déjà babu yana bala poto donc pona ngai Choco Mutombo omoni biso tala na bien en tout cas nzamba sunga papa na yebi ke ndongo no zana o poche vide
Zong c'est la gêne on a ta double mbona comme ça soit moi si na yo kende na ye Barezi na ebisi eboyi omoni bakre mana biso ta na suka voilà na Kinshasa Barezi sale comme $5,000 donc calculer ça sale na Kin $5,000 dot na Kin le loto ba 3,500 donc mobala Kinshasa à peu près de 11,000 voilà merci beaucoup pour permettre rien des annoncer s'il vous plaît voilà merci beaucoup voilà permettez-moi de annoncer s'il vous plaît voilà merci beaucoup on vous dit bye bye pour le monde débat aussi la télé on vous dit bye bye pour s'abonner massivement ciao ciao pour débat aussi la télé à suivre. Série Nabino Bandio les aiglons Sur Donza TV, par semaine 3 fois, vendredi, samedi, dimanche. Votre série Les Aiglons. En tout cas, restez branchés sur Donza TV. Votre chaîne Danger 3 fois par semaine. sur Donza TV. Je vous love grave. Restez toujours branchés sur Donza TV. Série les aiglons. Papa. Bonjour papa. Bonjour. On a besoin de la fille qui est entrée ici. La fille. Oui? Oui, la fille. La fille? Oui, la fille. Quelle fille? Renate. Renate d'accord? Oui. Bonjour la maman, Renate d'accord? Bonjour Lukana. Nazo Lukabebi. Hein? Nazo Lukabebi. Yo Rémi? Oui, ça va. Yo Rémi? Oui, ça va. Rémi et Rémi yo. Oui. Baby na ye, baby na ye. Baby na mama na yo. Popo na ye. Nana baby na yo. Oui, elle dit ça. Hein? Oui. Ukilise kipemi